ya tikala kuna tisiko azo dondo na ba diamant ya minene wana za nango kaka bilobela ya Luanda pomboka za ya kokabwana mais nika boronika ne mukolo mboka oyo azoya mboko eko buka na ndenge buka na le 6 avril biso tuna ndenge signé Atlantico ba kota ndenge Atlantico ezo toboka le 14 avril to wana terrain Aza Campo de Aza wana ndenge portugais Campo de Aza en français j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Ok, bonjour, Botardi Batutu Balinga Kolandanga Naomi Midon, autrement dit appelé la réserve de l'éternel Kandina Sarabino. Bisonde boulot le raramois trop, moussale le raramois trop. Tobo yara koswa na tobo yara ba problème parce que to dolara au milieu du village peut au milieu à battu. Donc ce qu'on a rankina muto sala msala bienté, to linga mingi musala là. Naza vraiment awa pa Mila Dembo fondateur
na ye pena oyamba bato afere nazana na oto yamba déjà héritier mobiala na oyamba susu Peggy Jonker petit affaire susu bouche affaire molobela affaire Peggy Jonker là va na ban émission na pesa ka mote na nga na boss na nga balobi Rafingindu Congo promo international mo PDG Rafingindu donc oumela vraiment là na moni bongo ba vient nga batu basunganga ko livi la lembatable les monuments vivants le PDG Laura Sokoko les pétroliers noko local yalu les producteurs c'est les manzombi silencieux les fonds donc faut mais la rara c'est les manzombi drapeau blanc na moni bongo vient nga kutu yekutu ba ezanga kate roi bilamba donc umela so moni Weston Chifundu au mona roi bilamba pembeni mutazanga na nzambe mutakitaka pena bilamba aussi likolo roi bilamba umela et na chikongolaise na moni casquette honnête motopamba héritier va ma chikongolaise tomber yedo muzamba ba vient na Paris na moni bongo jojongo ndate avantage geta longa nzala lidi manson c'est Luka Makambo tantine muswahili babiso lingozo bilamba solo le kapa tanti papa mi donne Nestor bijou pongo Rosette mi donne Arlin Sikanku junior qui doda mi don on a vraiment mobali tozala nera ye moro nora bana nga umela là na côté déjà Peggy Jonker à côté déjà pour alobela biso par rapport kaka il y a actualité autozana ngo arrivé à faire rigoler Peggy Jonker Botard bonjour ouais Botard bonjour tout Paris Chiquito Bango bonjour na Wesson Chivundu bonjour na Elvis Fulama mutazana nzembo na nenga Angola bokita boma Elvis Fulama bonjour na Berado Prince des Amunda Likofi Ngombe bonjour na Yadada bonjour na Yedo Muzamba bonjour na Didier Chombo Petit Jésus bonjour na Chiko Mabele Mame bonjour na Général Fiskelele. Bonjour à tout le monde. Tout ça Peggy Bandia c'est que Makamboza Peggy boni santé à faire rigola et orchestre et à faire rigola. Ouais, santé bon c'est à l'aise to outil tournoi Europe toye sous awa na nenga production Luanda production c'est les Manzombi tous on a deux concerts arrivage à Mokonzeza le 5 avril Mokonzeza Terry Luanda le 4 déjà tous on a na barbecue awa na nenga c'est les Manzombi tous on déjà semblé na ba musicien le 5 biso tokezo Mokonzeza nenga aéroport yango ya ville mort pour jour en aéroport ko toboka nenga barbecue toboka ki Chiquito Bango le monument de Paris papa na Chouarette production ya c'est les Manzombi ba msuba bo yango balobeza c'est les Manzombi affaire rigola na ba propre frère na ye moko azosa makasi po ayangola mwakala azosa makasi ya pona bato ba yebite bino bo ba bureau ya faire rigola bokolo bala batuni o bota la biso o eza production ya Sele Manzombe avec Adolphe Mute Bachila Mwina ba bengana batutu na Zamba mbele boss ninga zana mi parler déjà bimi eza libanda na misu na ngala zo mona ngo et troisième pe kolika ninga lo baki troisième colis déjà ngane libanga on a yawate na yesi zibe service na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngakuna banga kina yesi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kula mundele na moni yango acha mundele te yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala sika nini soko uza na poli na yo kunyo kwa maneyo te ba numero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe ko retirer ye muku akuya kuzwa yango pe akuya wana Kisasa kaka Kisasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Yatikala kuna tisikwazo dondo na badiama ya minene waneza nango kaka bilobela ya Luanda pomboka eza ya kokabwana menika boronika nde mukolo mboka oyo azoya mboko eko buka na ndenge buka na le 6 avril biso tuna ndenge signé Atlantico ba kota ndenge Atlantico ezo toboka le 14 avril to wana terra Aza Campo de Aza wana ndenge portugais Campo de Aza terra Aza to moni ba mirmir mo angolais ya ko bouger ba journaliste na ba petsa faire bazo kanate ko fingana ko kanela wa ko tsa micro to robuka ko tsa beza dia quoi bozana problème na ba journaliste pour te bi musique etambola na chronique donc chronique ala wana pour ko panza sangwa mission ata po faire akoma faire lelo zaki ka journaliste mo raza ki wana pour ko sala mambango pas comme lelo eza faire non mi bidon ba journaliste ba chroniqueur ba problème na ba petsa faire été na zo remercier petit na Lili Elmade hier aza eloko mobwe aza neti eloko mobwe aza courant ba petit musutango ba lekanaka yango ne senga Lili Elmade ayaza na bango ozo comprendre za teke problème moto yambi peki jonker non mi bidon yambi peki jonker na nenga mars yambi peki jonker na nenga mars na za pour la minute bazo kanga batu opération ya limba peki jonker caméra na nenga mars teke petsa fere bendele Elvis Fulama force tranquille diable mutazana nzembo uwe son chivundu où est son chivundu babi kuna bena place na la Takeshi Kurasao dernier office à Japon Sarabié la grande dame donc pour la journaliste va dans la bango pio baya na bango bona journaliste bena faut à l'aise dans la problème na binote micro tout na dégateur obima biso tozaka poto défendre musala amela dembo papa Lupango nzambe nanga mutaka na galerie amela dembo tala bana musunde bazoleka na nzambe pardon na kotanga ote po yo to fulaka yote cela tanga yo so makambu pamba Maramba boye ça la plaisir d'asser tata ki bokolo balobi fo mila quand na lo baramela dembo toza pona na boke des fois mais na suka na bi ke paquet bima do ya paquet pe ça chocolat dans ces pédales pas ça chocolat pour à respecter la journaliste je crois pesa biso programme il y a fait rigolo arriver il y a ba musicien arrivé na ye concert beta mawa puis tous les deux concerts wana arrivé ba musicien ça les 3 tous na ba musicien les 4 barbecue na nenga wa 15 premier concert na Atlantico le 6 avril premier concert le 6 avril na nenga Atlantico bo autant nenga ni kaboni kazo tobo l'Atlantico wana deuxième concert na nenga terrain Aza en aéroport deuxième concert et ça concert mon il y a 16h30 22h ici nazo remercier Begado Prince des Amunda ya dada où est son chivundu Didier Chombo Petit Jésus Chico Mabele mais général Fiskelele Nzambelanga Sarabié la grande dame maman na Takeshi Kurasao dernier fils à Japon. Je crois que producteur assis déjà assis l'un mission depuis qu'il chasse à Nyon soyez chambre mamarola la tout est comme à chambre manzombera Kashmani yagenda ko defate akotaka pena na parler ba soli na muteba te fake bimi batika makele na so remercier Elvis Fulama babi mtazana nzemo na nenga Angola na nenga Angola Elvis Fulama na zo remercier yo po makambo yo zo sala Elvis Fulama eza makasi trop Chiquito bangu ne monument de Paris papa na Chouaret babi peki joker tango ya ningisaka pour arriver à Mokonzi le 5 avril nzambe na ngai na zo remercier Mike Baz Maboko Bank salanga nenga kendaka 4 autocars na nenga aéroport toboka Mike Baz Maboko Bank
Je crois, merci beaucoup na batutu bozo na biso vraiment to comme na soko chité l'émission na biso na pesi merci beaucoup na Montréal de Christian mais papa ya Brandon balobi Montréal à ça va venir pour biso to za pour mon abili weza de Christian mais balobi Adolphe Muteba Chilamuna aya boyeto ziwa pa Adolphe Muteba le PDG Laura Sokoko o azara petite na yo donc faut ça la rendre tout solo là na yo donc merci na batutu balingara biso Xavier Lopez na moni Franck Nzenze balobi faut mais la Franck Nzenze faut la toujours na ba petit na yo ya Sele Manzombi donc faut mais la ouais ni kaboni ka bengi si tous les bases en Angola Golf Dodge Kalemba Dodge Palanka Ojaenda Mabor Petrangol Kikolo Kuka lelo ba parti kabona ba base nga bengi so moni wana base fali ozongi be base wera obozongi be base ye non mi bidote ni kaboni ka mukolo Luanda ni kaboro ni kana mitaka mokonza zala ite barbecue pourquoi tu m'as fait ça non mi na regretta ki na kuteno na barbecue na musala te yoko tembola ka bongo te no mi yo pa auto ali fo caméra na saki ndenga vitesse oza muta makambu o Congo promo nzambe na ngai na remercier masana nga direct de grec Laskoni Mbunza direct de grec Laskoni Mbunza mutalegi azate sans oublier petit na ngai kati ya palais bureau wana petit na ngai na palais yem tazotika na makambo na remercier batutu bolinga nika boronika monde entier Japon Chine Inde partout Paris Chikito bangu benga de presse des amunda ya dada babi ma bekoti avec producteur de plus valable Sele Manzombi Kashmani ya de farate ya kotaka la pala bimisango merci Naomi Bidon Sarah Biela grande dame check Yendo Muzamba intouchable a volé mon corps merci Vieux na ba conseil donc maître Moussa wana ba bureau ya Ferrego là bon mais là vraiment parce que ceux qui binoté biso peto za te ba vieux batiaka kimia et sika mbutu ezali Yendo Muzamba Manix Chipuki cache mani en direct de London et maître Moussa na Luanda donc il faut mais là papa V bonjour no bon dimanche place aux alites aux zela vraiment Luanda et kozala tomber Laskoni Mbunza héritier Mubiala on a vraiment ba petit affaire et beau mais là na yambi déjà Peggy j'ai encore là ma copine prophète masque de Alexis Fernanda donc il faut mais la faut la pembeni ça moi bien ngana bino je crois to kutani na deuxième numéro donc bon continuer bon abonner bon savourer mission oyo ba critique na bino ça la biso vraiment bien à sepela la ngoton bozo critiquer tant bozo pesa ba joana bino donc bon mais la vraiment et belé ngana bino to suki je crois to kutani na deuxième numéro to kutana les 4 na barbecue le son to kutani na aéroport poto yamba papa Hervé Ferregola bisous bye Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France ezana kati ba chaîne ya Congo ezana kati ba chaîne ya Londres ezana kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA ezana kati o parti BB o CFAIO ezana kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.